nanga boya na bombela kibino good news boya boya la famille na bombela kibino good news car ande boyebi good news ezalaka bonne nouvelle voilà good news na anglais na lingala na français ezali bonne nouvelle na lingala elakisi sango ya malamu voilà. Alors bonjour à tous, mbote na bino bandeko tout obokoti pona kolanda lisolo na biso voilà. Balobi mama Bellevie akoti makambo yango yepe vraiment akoti makambo yango penza mingi pona kosepelisa ba oyo ya ye o tobengi famille libota soki mama akoti makambo yango eza mingi po asepelisa batu na ye eza mingi po asepelisa famille na ye eza mingi po asepelisa ba oyo ya ye ba o tobengaka famille libota. Alors ndeko ozolanda biso s'il vous plaît zana bolingo ya ko partager le biso likambo oyo, aimer, commenter, liker, donc partager yango partout pour que bandeko bako tabayoka bonne nouvelle o na yelibino, bonne nouvelle oyo mama Bellevie a yelibiso ezali nini voilà. La famille tambola na mokili omo na makambo tango na yebisaka bino mbomba kambongo na yo na mabele bomba kambongo na mabele pardon babomba kambongo na bilamba te babomba kambongo na bayoji yamba moto te babomba kambongo na ba costume te tolobaka yango bato a mayele bayebi ba o bayebi na utakotala moko mususu video moko ya papa moko aza mwana poto ya tongo atelemi liboso immeuble na yazo pesa conseil na bandeko alobi ezaloza na poto ndeko na biso alobi ezala oza na poto ozala wapi ozala na poto kolinga te retraite na yo osalela yango na pays ya baninga luka osala retraite na yo na Congo. Alors po osala retraite na yo na pays na yo o vivre na ba norme ya bien o vivre na ba condition ya bien, en tout cas investir na makambo etali bandako na ba immobilier. Donc soki o investir na ba immobilier okosala vraiment retraite na yo o tobengi mama na retraite. Ndeko wana papa na biso atelemaki liboso ya immeuble na ye abandi kopesa conseil na bana monde entier. Immeuble na ezaki ya 2 niveaux ba porte na ezaki 3 niveaux voilà. Alobi bomoni ngande na zabo na investir na mboka nanga na ndimaki à l'époque ba finga nga na yebi kolata te na ndimaki à l'époque batu ba tiolanga batu ba sakana nanga batu ba loba na yebi olata te batu ba loba o wana kutu viki to côté baninga bazo vivre na kangaki motema na ndimaki pour que lelo na ya obimisa loko obomoni o etongami o ba locataire na kati nyonso boyebiso na récoltera combien. En tout cas papa wana asepelisa kinga papa wana sepelisa kingai lelo to mona na mboka na biso surtout mingi na monde maboke tozo mona do lenge Bellevie kanzi bato nyonso bazaka alataka kitoko te ayebi kolata te pona ni po bazami bale sila ami pesa na kolata aza ko investir na bayoji yamba moto aza ko investir na ba griffe to yebi ke ya lataka griffe wana pena to bungi te ya lataka griffe baguti bani to mona katanga lataka bagusi na ye o mona tunaye bake koluka babimisa prix nango baye nango na réseaux sociaux pona utalisa biso ke sila aza mutu ya bilamba bo comprendre pourquoi na loba nyonso oyo to landa la famille muko musoso to valali to la muki to moni ye muko sila bisalo ye na réseaux sociaux alobi ba vanité na ye batika na ba vanité na ye alingaka kolata ye alingeli kolata eloko moko obiso to remarka epa ya mama na biso Bellevie kanzi makambo kolata ekipaka ete makambo ba griffe ekipaka ete ba makambo na lata ba monanga na memaki saki moko ya kombo saki moko ya cher en tout cas wana pena Bellevie kanzi azalaka te. Toyebisaka bino kaka awa na réseau nga na lobaka soki tobito bandolakisaka ba bien ke o bakwesi lwa moko ya sika mutu na mutalakisa ba bien na ye ebele na réseaux sociaux ba okama ba mituna o mutu opazaka na ba bien oyo mutu tofingaka ye pambako do mutu opazalaka boye mutu opazabo azabo batu ebele ba okamwa mais tellement tobimisaka ngo te
tellement tobatela mibatelaka toza komibatela tozobatela mpe bafamille na biso tozobatela mpe bavie oyo nzambe apesi biso mpo bomoi elobi mibatela mpo nzambe asa nini abatela yo tellement tomibatelaka na biso yango bomonaka babilo mosusu na bareseau sociaux ebimaka te voilà pourquoi nayebisi bino pourquoi nalobi makambo oyo naotikela bino video moko tolanda video ya la patrona azobelela na bafamille libota bafamille familloise nyonso saisir opportunité oyo na talo mokie osombi lupangu na talo mokie otongi bandako eza message oyo euti epai ya mama na biso Belleville la patrona voilà yo oyo tikali nao na makambo bayoji ya mbamoto yo oyo tikali nao na bilamba siko tellement bango batarando balingaka komona esika rando te yoka na bakommentaire ekomi bino bokomaka bambwakela bino bokomaka kaka koya koloba yo somba na mabele etali sila te nga moko na milobi eske tangu mama Belleville aye na message alobi bien bana monde entier alobi famille ou familloise alobi lisusu peuple congolais nyonso eske atangi kombo na ye te atangi kombo na ye te mena po na nini boye kotonda na bacommentaire po na koya kolobela Belleville omoni à un moment donné bosopaka sile à un moment donné bino pa bosopaka sila makasi mutu asali na ye pub na ye asali publicité na ye baoteka baterrain kuna na njili na eza na njili brasserie na otikela bino botala video yango na njili brasserie baoteka baterrain eza bien cadastre mutu asali na ye alobi na ye apesi na ye information mais bino na bacommentaire bokomi abwakeli sila siko na tula do sila za ndako te na tuna nano boya na koloba bino bato bowela kokoma na bacommentaire kuna boya na koloba do sila na na ndako te boti kokamusanga ko sila ti lelo azaka na ndako te asomba lupangu te po bino moko bokonfirma yango na bacommentaire na bino moko na bacommentaire bokonfirme donc asombani lupangu te na epe na ndako te mais soki eza bongo mabe est-ce que boyebi ke soki eza bongo danger ezali soki eza bongo danger ezali bokomela nga nayebi ke bozawa nayebi ke boza po bino bokotaka botalaka nayebi ke botala nayebi ke botala bokomela nga soki asomba te mabe soki asomba te boyebisa ye aprofite mama Belleville azoteka baterrain aprofite soki asomba te akende koprofite kuna eza très important akende ata koprofite kuna c'est très important yaya na yo omona na bacommentaire bobandi kofinga ye bozofinga Belleville bozofinga ye mpona nini mama aosala nakidi bakabo nakutani na odo dina na koma oleka mpe sila na bavie dina na pa otale mais ok voilà bokende kuna kosolola na sila soki asombaki te boyebisa ye ke Belleville kandi afongoli opportunité na bandeko nyonso o moni koza na posa ya kosomba mabele alobi bia bokontakte ye moko na otikela bino video wana botala numero eza wana ya mare ye moko azoteka baterrain donc numero eza wana bolanda na otikela bino boyoka malobe oyo epesi bato mwa panique yaya somba mabele somba mabele kolate na litomba moko te okosombela mba $10,000 lelo lobi soki oteka ngo na prima ngondo yaya ekomi marché noir imagine osombi eloko ka sikoyo olati oke kozongisa epi na baboutique na bapoto nde bazongisaka
na bakisasa bazongisa te eya na place mosusu bazongisa te me na bapoto nde bazongisaka siko boyebisa nga osombi lelo oke kozongisa yaya so bapimeli yo kozongisa olukoki koteka ngo na marché noir boyebisa nga na marché noir mpo bapesa yo combien yaya bobomba mbongo na mabele bomba mbongo banda kotonga bokanisa teke mbongo otonga babomba yango ka mbala moko pu ekobi yaya na bato mosusu basala nini basala kesi 6 ans passé 10 ans misusu kutu voir même 10 ans passé 6 ans asali kesi na amoni ke komi na mwa monta mobo asombi lupangu abandi kotonga bino bokufelaka alataka bien nga bayebeli nga na kolata nga na lataka bien yaya atande bokumisa wana nini na ngai nini retraite na nga na okenda ngo na homme de veillard yaya soko za na eloko te échec soko za na eloko te échec makasi échec vraiment il faut investir na mapangu somba mapangu tonga muto asomba mapangu na ye atonga ebele autika lokufa mobola te akotikala kokufa mobola te akufa mobola te otongi bandaku no mapangu no otongi bandaku no ebele yaya ovandi eza na bata moko ovandi okomisiko kozela balocataire okomisiko kozela balocataire bafuta en tout cas Bellevue Kandi mama merci beaucoup félicitations aussi félicitations bravo nga alinga kosiko pozala nde mayele oleka bango siko po yondo za mayele me bango siko eloko wana bakomprena yango te da bayebi te ke olekaka bango po anini olekaka bango po yo sikoyo owa mayele bele esika o bango batelemi na bayoji yamba moto esika o bango baotia bilamba na mutu po bango batia mingi bilamba na mutu bango batia mingi kolata yango moni meme mama ni biasi akima na ye pena boya na ye rando aboya na ye poto yoka banungu babenga mama ni biasi mama ni ake kuna ko jouer après na sima nango ba yo loba totie ekuta jouer sika mbongo a jouer muta mbongo maye na bilamba malonga te po kuna eloko e kontaka e bilamba kuna pa na bango elamba nde kontaka kuna so boyebi te kuna so boyebi te kuna elamba nde kontaka. En tout cas bravo maman na biso Bellevue Kandi na otikela bino tolanda video après tozonga ka mukie poto ya koloba mukie et ozala bien landa video abonnez-vous commentez likez partagez na Facebook en tout cas vidéo o faut ko partager yango siko kotaka esika ba publier vidéo oye tala mafinga okosie ko koloba pena yo moko miloba non peuple congolais aza fanatique ya buzoba boni koza fanatique ya mutu koya ko défendre buzoba do Bellevue ndazana ana droit yo apesa suba tu conseil te apesi biso conseil yaya apesi bino conseil te mapesi biso alobi ne na biso alobi na bino te po bino bilamba bino oeza important pa na bino eza bilamba ya bilamba do mère alobi na biso alobi na bino te il faut doser un peu donc bokita motema bokita vraiment miteme ezana se alobi na biso tosomba na biso mapangu mère alobi na biso koyi kolata okoyi kozana bayoji amba moto nde nini okoyi kolata encore pe Bellevue pardon okoyi kolata na yo me yebe loko moko yebaka ke loko moko yaya mabele investir na mabele okobuka ebele voilà tolanda video na bokebi nyonso emelenga video nasirebi nayebi ke bela batu baozela video wansi konti na oloba mama aussi tira biso na video total en tout cas nayebi ke boozela video courage la patrona famille bota bosomba ba mabele botonga e osimba
bosomba soma ba mabele benga mère oza posa 20 sur 20 benga mère wana posa 10 sur 20 benga mère wana posa somba hectare mobimba yo moko benga mère bosala masolo na prime kie kaka ozwi mabele na obombi kolata okufa otiki eloko mwa malonga te kolata otikela bano eloko mwa malonga te. Donc benga mère bosola na otikela bino tolanda après tozonga sima. Voilà, aimez vidéo tolanda. Tosomba ba youtube ya mama tokolata c'est bien. Tosomba ba Yves Saint Laurent tolata c'est bien. Tosomba ba Martin Giraud François malgré fa wa casse. Secret ya solo efandi ya mabele. Papa Tigolo héritage, c'est le moment de construire ton avenir. Ozana moya muki yaka somba mabele na yo. Toza musika te, voilà, au quartier 1 tout droit ti Gilles Brasserie. Au poussani liboso na quartier Kikime. Quand la presse na biso au quart de wan. Les place en Bungati. C'est le moment, OK? Posez à l'obité parce que ici là, vous avez besoin de 20 sur 20, 60 sur 20, vous avez besoin d'un hectare, c'est le moment en tout cas de pêcher vous parce que quand la minute, la place est limitée. Vous pouvez avoir confiance. Vous pouvez avoir le numéro, contactez-moi et puis aujourd'hui, terrain bien cadastré, donc pas de zizané. Pas de complications. Déjà, la patronne a Belinda quand de déjà ma cambo. Cela veut dire que tout est bon, tout est OK. Là, ça me dit qu'à la Congo, ils ont surtout la Kinshasa. Ngali mezaka ndeni. Mais les lots au battement vivent en Ngali, baza bien, baza très bien. C'est le moment. Ah ouais, ils ont musicaté. Nasir binomoko bomoni video binomoko botali tina suka bomoni do ya obakisa pena eza ebele te boyoki Bellevue kandi ndenga lobi bomoni binomoko peke prince eza nango te ke o na bakati kati bomonde ya basali prince donc tango za na quartier 1 ozwika prince wana tout droit na rocade ya Gilles Brasserie na quartier Kikimi bomoni binomoko prince déjà ba osala welela somba yangoyo nane matite yaya yangoyo nane matite welela somba ponenge komata nango boko luka mwaye ya kosomba do c'est le moment. Alors, ce que bino bato boya kana ba commentaire seulement pour na kofinga. Nga na ebisaka bino botikala kana mafinga Bellevue osala vie na ye. Na loba na bino eloko na Bellevue osala vie na ye. Bellevue osala vie na ye. Elo na linga Bellevue pour na simplicité na ye. Bellevue alaka trop simple. Ana simplicité qui parate. Asa la vie na ye. Imagine bino bobanda ofinga ye banda aneni. Makolo poussière ala ne le côté. Bellevue ala ne le côté. Bellevue moussoufra. Bellevue asa la vie na ye. Asa la vie na ye. Do yo soko monike ndenga sali promotion na ko benga batu ko motiver ba. Boyebi combien de personnes au baza motiver quand de Bellevue bengi batu a sali ni nyana boya ko soma mapaka ndenge alamusi conscience ya batu. Boyebi combien de personnes ba motiver. Siko yo soko za na una motivation te. Soko monike yo intéressé nango yo te. Yaya tika ba o baza intéressé ba somba. Tika ba o baza intéressé ba tonga. Bobando zelaka ba mapango komi chere na zela sita sika bimi na osomba te na bobando zelaka kaka.
lelo kinkole yango wana kinkole babanda koteka bamapangu moins cher bato ebele bazwa bata nsomba te lelo bakoma so nasombaka na nga na kinkole kinkole yango wana ekoma pozwa terrain moins cher na kinkole kinkole ekoma cher bibo ekoma cher babibwa wana baterre jaune bato babanda koboya yango mais lelo bato batimbela bato batimbela na bango yaya bato batimbela vraiment donc bino moko bomoni Bellevue apesi na ye conseil de ata boye na bacommentaire bofingi bolobi donc mère apesi conseil mpo na bandeko baa na posa kotonga mère abengaki pena bato baa na posa kotonga o amoni kaza na posa kotonga mabele ezali 20/20 ezali soko omoni kokozwa 40/40 yo kaka me mabele penza ezali pona ba o ba na besoin ya kotonga pona ba o ba na besoin ya kofinga pona ba o ba na besoin ya rando pona ba o ba na besoin ya rando botikala na rando botikala na kofinga koto baninga baza ko avancer boyebi combien de personnes o ba kosoma mapango grâce ya mama ba o ba kotonga boyebi pona pe ba oyo ba na posa ba lata en tout cas to pekisa mutu te yo di yamba moto lata eloko nyonso moni ekobima lata na yo linga na yo sapologie mais rendez-vous na 50 ans rendez-vous na 50 ans yaya lata na yo ndenge nyonso yo moni kolata lata na yo yeba ke rendez-vous na 50 ans bino bato bolataka babilamba mpo mpona koya kokritika bato mosusu olata bagrifi na yo okomi koya kokritike bato nga nalataka nga epa na nga nde lamba nga epa na nga yaya lata na yo toboyi te bebe lata rendez-vous na kibotata rendez-vous na kibo mama esika bandeko musu bacomédien baotonga baosomba bino bofinga bango Bellevue bofinga ka ayebi kolata te azas boyebi combien oyo esi atongi boyebi combien oyo esi atongi est-ce que boyebi voilà donc bino botika na mafinga biso koto tozo ko avancer voilà la famille nouvelle à malamu o na bombela ki bino na yela bino yango wana na yeli bino alors benga mère numéro eza wana benga mère solo la na mère to somba banda kuna biso to tango pena cité familioise famille bota bosomba sombe simba totango pena to nomango pena cité familioise cité familioise vraiment totango moi kombo mo ya cité familioise ezala bien voilà et ozala bien merci beaucoup aimez la vidéo partagez na Facebook partagez na WhatsApp partagez na Messenger ezamala mingi wana tokutani à la prochaine occasion soki tata nzambe a zongite s'il vous plaît la famille batebele bo komilanga tozo mona on a live te tozo en tout cas ka 2 jours on est na koti live te ka 2 jours de na koti live te voilà tozo kota tokota ba vidéo chaque jour donc soko moni biso na live te yeba ke ba vidéo ezali tokoti saka chaque jour tala biso pe na ba vidéo au mona biso tozaka wana chaque jour donc voilà yango nouvelle oyo na yela kino tokutana na live na biso soki nzambe a lingi video na yela kibino yango wana tokutani na live na biso soki tata nzambe a lingi voilà aimez vidéo partagez partout aimez tielanga commentaire à bien et ozala malamu mingi ba film na biso esi ekotaki deuxième épisode esi ekotaki totala ba film na biso famille bota totala film voilà famille libota totala film et oza malamu do tala film na ndenga dega tala film partout tala film partagez film biso ezaka nde film biso film ou rien alors tala film partagez film et ozala malamu mingi et puis pour la deuxième date na biso tozo continuer toujours na ba promotion na biso toza toujours na rythme ya ba promotion
pour la deuxième date na biso to bossa na te le 29 ya mois oyo lelo eza le 18 nazo beta cete familia ou familioise to la muka pour na promotion ya le 29 to ebi ke to teka ba billet le 29 alors to la muka pour na promotion pour que to sala lisusu sold out lo lenge to sala ki na première date oyo ezalaki bongo le 8 mai 2027 alors pour la deuxième date le 9 mai 2027 donc famille Libota telema vraiment la promotion lamuka ya longwa ya kolala lamuka sala promotion pour que le 29 tant bazo fongola to tant ba fongola billetterie to teka billet na biso na kimia to sala peka sold out to sila na déjà na deuxième date et dépendre na biso producteur ortali la biso soki peka to teki ba date ya deuxième date ba billet tout et s'il to sali sold out boye ba ke troisième date koya Mama Tour du Monde, yé osa na Tour du Monde. A otambola na ye partout, Torobaki pena Tour du Monde, Belgique Kandi, azosala Tour du Monde. Donc la famille continue toujours à soutenir Maman Nabiso, to soutenir Nandenge Nyonso et aux amalamu mingi. Voilà na tiki bino vraiment. Kende tala filme, kende partager filme, ça la promotion ya aidé date na biso, mama koma tozana ewan tolobaki spectacle zaka moko na poto oye kozana 2027. Donc Biki Rouge akoya ko corriger makele la wenze, akoya ko corriger ba erreur. Biki Rouge azaona po aya ko corriger ba erreur oyo batamike ba sali voilà ba erreur o bambulumbolo ba sali quoi Biki Rouge akoya wana pour na ko corriger ba erreur wana donc soki na nozi billet za makasi ya ko somba billet na yo ko rater billet et ozala malamu mingi nzamba pambola bio la famille to kabwani awa to kutani à la prochaine occasion. Voilà, aimez vidéo, partagez partout. Bisous na bino nyonso. Nzamba pambolela nga bino, bambongo elanda bino, misa na bino fongwama, malab donga asambela pona bino boza na mbongo. Po bino so wana mbongo boya kotala biso bozanga wifi te, bozanga mega te. Voilà, nzamba pambola bino, bye.